ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekandi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent à partir de www.bomokoyamboka.com. Bomoko ya mboka lelo azana esengo ya kolakisa bino mama moko oyo atretaka na bokoko disons donc traduit praticienne moko oyo aswanyaka batu atretaka batu na bakisi na ya bokoko na bakisi na ya banzete nde bomoko ya mboka kanisaki koyambela bino la dame en question mamango wana pour ameka kolakisa biso un peu utilité ya kisi bakisi wana na importance ya bakisi wana donc des avantages na ba désavantages ya bakisi wana banzoto na biso bato to melarango to na bino bato bo melarango sans plus tarder tozo kota pa ya mama pour yemoko à se présenter à la biso quelques kisi ba médicaments oye ba produit na ye oya tekela kabatu pour na ko soigner ndenge bango balobaka tozo passer mal bipa ya mama Niesi dame makene kulusu bande kolokola benyama kokola bebele bakome mabakata kingwe mbote tantine mama ko se présenter ko pesa biso kombo na yo toza na balabala nini osalaka nini bon kombo na ngai ezali mama Agnès Maximien. Mama Agnès, toza na veni nini? Ako tozali na ndako na nga moko naza na Milikongo 36. Na commune ya Makala. Mama za na avenue Milikongo numéro 36 na commune ya Makala na Kinshasa na RDC. Mama yo oza nani? Osala musala na oza nini? Osala nini? Po tomoni ona ba matiti, tomoni ba mai, osala nini? Bon, musala ngana sala ka ya bokoko. Na bandi musala banda la puis 60 na bandi na 12 ans. Yango na bakisi yo vraiment eza ko songa basi mibali bazana ndifite tango susu alia kamaki alingi kulia makoso. Bon, revoir ya papa ezala kabiete. Yango na ndenge na za kuluba sokolo sana beso nanga. Oye ezali ndako nanga na zana Milikongo 36. Tozana tantine. Merci beaucoup Landia Bomoko ya mboka. Mama okoki ko présenter biso quelques kisi oyo tekela biso. Donc pour tozo ko batomoni oyo eza kisi nini? Bon. Kisi oyo na lingala na bienga kango Londres na Suisse. Londres na Suisse. Oui. Londres na Suisse ilakisa nini mama ozalaka bulembo sentiment penza ya kuvanda na papa ezalaka biete tango tiango na ti omeli mwa ndambo obaki na lisi ekutraite yo bien obaki na niche baki na lisi ezali très nécessaire. Londres na Suisse. Londres na Suisse. Isa mama isa na ba des avantages donc inconvénients tout ça bazo mélanger ils ont la dose ils ont boyo melaka 100 doses to ils ont la dose mo bo pesa bon na mulangi oyo na simbi ekuki ko sala 2 mois 4 mois ebe bakate pour ça dit kisi moko eza très nécessaire donc yango eza pour na lobi ezali pour na kaitale kobota dibumwe swaka. Bon, nambeto penza revoir na papa usala kabiete ya ngunde zali clair na nsoto ya bisubasi siko mobali akotia nguna verre alali sia nguna verre atia mai papa tango azamela eza pesa ye makasi ya mwa mobali donc eza pona basi na mibali ezali basi na mibali. Merci beaucoup. À part Londres na Suisse qui finit susu oyo ozanango. Bon, oya maya etali
soko papa aza na microbe akoki kozala na sopisi mama ayokaka vendre pasi baregre na ye po ebima 2 jours de katani antuka ezalaka malade ntango ozamela mai oyo eza kosokola yo mokongo eza kosokola na yo baventre na place mwana avandaka ekopesa papa papete kolia yo mama eza bimisa yo basalite bamikrobe nyonso ndatila ya kisi oyo eza na mulanga mutu akomela ngo bama nyonso boye to akomela yango 4 jours sa femme il faut manger la verre la mois partie to la verre ezali ok ebumaka te eswanaka kaka kombo nango nini eza na kombo te bon kombo nango ezali lisolo na papa 4 jours sans manger 4 jours sans manger voilà merci tozokoba na présentation ya baproduit ya maman bon oyo bino kuna na poto soko oza na minigite lokendaka mingi na l'hôpital nzoko na l'hôpital osalaka erreur minigite esilaka na bokoko ozwi likasi oyo otie na moto ozwa benda mai ya wana ntango mai eza okota na lisi eza bimisa yo basalite minigite tusa bamaladi belibele ntango mosusu papa azalaka meshia alalaka na kanda kosilika pamba ezalaka bie te nda yango moto efromaka minigite ya motu antuka na bokoko ezalaka très nécessaire eza mpona menégite menégite yango kaka ya mikolo to menégite mpe bana babelaka mpe menégite na moke soko abeli menégite ntango mama aza kobuta noki te baza koforce ye soko mai wana ekoti na zolo fale batongola ye mbila mpo babimisa mai wana soko natunguli ye mbila te ntango aza kokola mai wana mpe eza kokola abandi mobulu kubuma basani kusilika pamba wana ezali mpona menégite merci mosusu nini omoni likasi oyo bino bato epoto mama ntango abuti yo amoni pasi asouffre na kobokola yo kosokola yo kotongola yo okumi na poto esprit na yo babebisi yango wana kisi oyo soko mama atie na monoko abengi yo pati epoto esprit ya bomoto ezonge mpo songaka mama na yo mama nyasi oyo eza bondoki te eza mayele nzambe moto apesenga yango sikoyo makasi ana osala yango nini aosala yango nini moto akotia yango na se monoko na mungu oza kosolola na pare na yo obeyaka ye omoni yo oza na poto mama aza kolilalila na kongo kolia pasi kosokola pasi savo poazwa pasi ekoki kodeyeye koboma ye mama nyesi voilà sikoyo oyo obi kaka mama nda kotia kasi nde oyo lobi bongo nga nabi bana basi mpe batiaka ngo mpona kobenga mibali na poto mobali atiki ye atie ndeko na yo aza na poto abosana asungaka bino te oza na droit mpo moto na moto ampote ki mama nyesi eza bondoki te eza mayele nzambe eza bokoko eza très nécessaire mama mosusu nini oyo mosala nango okenda libala osali 10 ans oza kokanga zimi te ozwaka na yo elongwaka oza kokurie na balopitalo yebaka ntango oke lopitalo baza kotia yo bibende baza kosala yo bavisite antoko okobota te tosalaka erreur soko okamati matiti oyo otuti na likaso obaki nsima na liboso 18 heures olongoli 20 heures otraite na papa mama osali nini ozwi matiti oyo osali yango nini okobaka
Obaka wapi? Obaki Londres na Suisse. Londres na Suisse. Bon, 20h au Villiers Bangongi. Obaka on a RMI. Obaki na Tongo. 18h de longo. 20h. On vend dans toute la journée. Toute la journée. C'est papa il a un de longo. Eh. Bon que ce papa il a moyi. Soko yena moya. Papa kanga mutima samba pas séparer la santé. Hein? Il faut garder le papa très bien. Il faut moins chose à la souhait pour papa. Akusumbila yo lopango oui, super non. Au tout tient on a nini? Au tout tient on a des cases. Bon, au moins Boro yezali très nécessaire pour na bisobasi. Soko yoko kadibumé swaka yo chaque jour. Au traiter na papa, ça fait pas la douleur. Il faut garder du solo. Babenga yangu. Poko nakiyaka to benga kangu lumba lumba. Tango tuti yangu bien, osukudi kitoko. Olati yangu zone mobimba. Ozikala so ya mwindo olati. Tango papa ko il faut préparer très bien. Olati kala so ya propre ya pembe. Olonguri yangu. Okukyo bakango 2 jours, 3 jours ozaka ka ok. Obaka Obaki Londres na Suisse. C'est très nécessaire pour na papa. Voilà. Boroyo. Papa kukyo kenda voyage. Yo mamo tikali na pare. Aliyo kanga mutima ti papa kuya okumi kuleka bakwe nyonse. Yeba tango yo za tika pare na yo okeko kota disudi bala na kamaladi ya mubana yo. Eza fobi loko. Omoni soko bakanga yo pate poto eza gasone. Nda yangwana oji loko. Tango papa zana voyage oza kusola na chéri na yo. Bonjour papa, comment la santé? Allez, vieux papa, 4 jours sans manger, ça souffle tout. Au mingi papa, boniko, nako zongi papa para. Papa nda zongi, non, tentez-moi chérie. Kanga montima, nasa ubano, nako yekaka. Nako tinda yo moi iloko, moko leka na pala se terre boy. Ok, yo zimwa mbongwana. Tango zimbongwana liyo gade ango liaka. Okumi kuzoba shedi kumela bango pena kumendisa bango. En tout cas na makamndengwana na vile yoko kina musikate. Kuzaka kaka mote pasi. Po mutima yesa na kimate. Olingi kaka bibonga bakwe nyonso eza fo. Angono moninga na kumini na musalo yo. Na bali na 60 na 12. En tout cas na zalaka fier. Siko o importance ka wezani. Utilité na wezani. Utilité ango pwana kusolo na papa soko azana voyage. Kusolo o tiango wapi kusolo. Utia kaka na munoko. Uzabenga papa na pare. Lere mususa kukyutinta yo mwa iloko. Ayebiso leka pati ya victoire tona pala sitere boy. Okyo jilari no yote. Eza yangate. Siko mama oyo yango babenga zakarate. Oyo. Yango babenga kango disolo na papa. Disolo na papa yo changer en combo. Non ndenge balakisaki nga yango na ndoto. Ebo zakarande nini? Sakala kaka na somba ka diboso biloko. So na sombi biloko na de titi nango na poussière to komi na papier et que parti poto. Siko bosala yango botie na poussière bosangisa le titi poto. To tie pembe Mungu. Po moto nyonso. Ampoti ki aliaka biloko na Mungu. Tango alie biloko wana na Mungu. Mobali avant de car. Voilà ko bouger sauter. Non, ça fait pas ça bouger la paire. A ko sauter militaire. Yango benga zakala. C'est très dangereux. C'est dangereux, tout ça danger. C'est danger, très dangereux. Parce que balobi zakala ndezo boma penza mabala. Donc yango nde soki mobali aliango esila babosa ni mwasi na ye. Ngai ndana sala kango te. Ngai ndana salila ka boro. Kwa yango baza somba nguna ba mindele, mutauti voyage,
mbongo na ye kangama na banki okuki uchebo yo trise bato na mbongo na ye gumini na banki baza kupiye yote bango moko babimisi mbongo sa yoluba okana mwanze to amukio na mwanze to yomoni eza usala makamu minene mutation akizo donc atesika babosa na yo okoki kobilidi kaka boba yambiyo eza manesina zo banga oyo eza bondoki oyo kobanga te ezali balakisanga na ndoto tamu bana nga akufi nalaki ozwaka bakisi oyo na ndoto balakisa wango na ndoto nde apoke lukandete mpo nasambelaka makasi nakufili mobali nazaki kurizone mingi nafunguli tv mama moko alobi soki oza kotia liboko na litama okobenga na chance mbongo nde nalali na butu alobi lamuka kende na palasi tere boyo zwa nzete wana tekaka yango 2000 3000 ekudeye yo lokula yo oza veve natie duti nalali lisusu na moyo baza kolakisa ngai ngabi seki eloko oyo eza très nécessaire nakei nabuki yango nakumi nakuya kikwiti nakutani na mama moko na bana 4 mama bonjour ngabi bonjour abi meri sofenga ngabi na sofe yo na nini abi mobali akoti libala na victoire asunuli nga na bana 4 nga na tuni oza na combien oyo nazaka na $5 ngabi te pesa kaka $10 mpona deye na minute oyo senga mungu pa bavoisin tiena monoko bienga shedi mama asoli kasi oyo abenga papa atuli yeloza wapi abi toza na kikuti mama moko na defa mbongo na ye akangi nga bilamba mobali alobi atelema kaka wana naza ya ngape na telemi na nga tomona kaka papa na ofatile na bilamba na ye azongeli mwasi na ye apesi nga $10 yango ezozongisa bafoye oyo epanzalaki na zakala na bakenda babulanga na bango mayela balisi ye musaka ya nzombo na likemba abosani mama na bana soka melika oto alie oyo papa zongi akumela te akotia na monoko abengi momi na ye arete ye kote akota libala bafandi karmu mama banda osala mosala oyo na mbula nini bo nabandi mosala oyo ntango nabali na 60 na 12 ans naye kobanda mosala oyo na 50 nabandi mosala oyo wana tozaki na yolo bato baza kokuta nziri baza kokuta poto baza koya tro polokula tozalaki libale bombanda tobeti tere wana po topanzana moto na moto azala na tere na yo mo ozali libala bombanda seke yo mo posaki biloko po mbala epana atika moninga nasalaki biloko te nga nazaki masete bayibaki nga na kufa ipa papa na nga papa amonaki ava akufi fo alila nga mbongo ayibi nga tokiye kisasa o toza kokende pa yaya tanto ye na kisasa tokumi na yolo nzoku nde nakanisi yaya libala ubali paza bola nga toza lala mbeto moko toyebeni te alukula nalaki mwa nzoto peta na mwa pembe libala esimbi alitobuti bana 7 naza na bakoko 12. Merci Maman Agnès. Maman Agnès, ko pona bandeko oyo babungisa sensibilité na bango kibomwasi na bango to kimobali na bango soignera bango pe. Soko mwasi ayoka ka sentiment ezali loko moko ezaka na nzoto. Na kokio pesa yo zambra soko mwasi o late oza tambula na babala. Soko kwanzi mutu ya dibela te seki oza malate. Bon, iloko wana pana basi ezali. Azabuta bana pona kose de mobali kote ya ye Maria kasi basa buta siko soignera bango pe sona kango makasi. Merci beaucoup mabaki si esili to mususu ezali ba oyebisi bato bazolanda nini bato bazolanda ngai mama Maximien Agnès na sala ka théâtre nazana Milikongo 36 soko zana beso ya makambo itali nzo biloko moto ya kufungula bassin wana oliango wana ndate libre
okoyoka papa nini yango super non lopango oui na Londres 1 voilà des aga très danger soko lien na moyo baby d'ici 8h 20h non so ba lesio mobile na yo baby na yo mobile na kimindako akimi yo et ça danger il faut papa komelangu na coca to na bière yo moi c'est siko bando komelangu na ti to kolia ya pambe ifungula ka bassin pesa ka moi sentiment ya amour. Merci beaucoup maman. Vous avez un numéro de téléphone? Naza na parete pare bayiba kanga yango soko moye zali bakuki opilenga moi pare batindika. Merci beaucoup bandeko balandi ya bomoko ya mboka. Tozo continuer na maman Agnès. Tokomi presque na suka donc maman Agnès alaki so bakisi na nyonso mais tokozongela eli susu mbala sima o eza kaka première partie yako yambela bino maman Agnès mbala sima tokoya susu maman Agnès kokiko oza liloba suka ya kubakisa to maloba ya suka ya kubakisa bon liloba suka ezali boy ata mobali oboyinga papa okolokanga un jour okolandanga ata na matanga ya papa na yo okolokanga ata oboyinga shedi okolanda kaka ata na matanga ya mama na yo okolokanga olandanga na nini papa nga nazali biloko misato kicho obwakisanga jamais biloko misato oni oyo baobwakisa yo te maman Agnès biloko misato baobwakisa yo te eza nini non ça fait pas la beauté aza na beauté kitoko na munoko na baloba nini na munoko na bino baloba nini nakiyaka balobaka naza mwasi kitoko bongo yo papa ombwakisa mudiamreke la ye na nkete wa kitoko suwe nga Maximien nini yangu obwakisanga. Merci beaucoup balandi ya www.bomokoyamboka.com. Nous sommes à la fin de notre émission avec maman Agnès Maximiel. Aouti Sabino Babilo Konaye oya tekaka pona ko bongisa ba foyer na bino ba foyer na biso nyonso ba oyo ba adopter ba ko benga e na ba numéro ezoleka to ko luka na adresse na Mini Congo numéro 36 na commune ya Makala na Kinshasa na RDC. Ba on se na besoin na maman Agnès Azawana pona yewi balabala Mini Congo. Balabala Mini Congo numéro 36 na commune ya Makala. Non loin à maison communale ya Makala. Donc ce qui wana utunika ka Mini Congo 36 bon la kisayo ndako ya maman Agnès ba memo ti sikazali ba kisna bato ba milarango baza vraiment d'accord na ye zo bongisa ba foyer bino ba papa akima bino balie bazakala maman Agnès ya lobiye aza donc koleka zakala enda zongisa ka ba foyer nyonso o ba ekabwani pona zakala enda opesa bino biloko ya moto nde moko azoloba bo continuer ko anda biso na www.bomokoyamboka tolingi bino mingi bye bye. Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Equateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.